Tout ça, on a un problème. Papa, bimé, ce qui maman, colonne, on lipa. Tout ça, on a un niveau. Ce comme ça, Congo, dans 10 ans, le Congo est assigné. C'est pour vous dire que même les chefs de l'État actuels, ils ont une mission précise. Oh, il y a Rossal. Peut-être une mission, on a une mission, maman, pour on a tout comme les pasteur, il fallait qu'il soit koufa. Même dans la l'église, il faut que tu changes l'évangile, ma marite. Tu changes l'évangile, comme on pense que tout est à l'amour du patrie. L'évangile est ça pour lingo. Tu es à l'amour du patrie. Côté à mon tour, on a le souvent. Côté à mon tour, on qui est derrière ta souffrance. Ma balle, je suis sur le Kinshasa, je parce que Azala célibat. Azobala ga pour na salande zate. Ni le fait c'est célibataire, il a 45 ans. Mon collègue ressemble à pour mboga que fulu qui misale yé. Ba célibataire mi ba ressemble pour na demande célibataire, ba ressemble à soldat. Donc au moins temps que tout le monde va passer au bayeba ni wana. Et ça na ba vrai serviteur. Et belé na mboka oyo. Mais bayeba ni ndete. Ba vrai serviteur ba c'est belé na mboka oyo. Peut-être les gens qui ne ko wana pour na lo bayango wana. Ba vrai serviteur, o ba servir Nzambe en esprit et en vérité. Baza ebele na mboka oyo problème na ngo ezali kaka nde bayebani te baleka na TVT. Très heureuse de vous retrouver ce matin, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Mamol TV avec votre présentatrice Rite Molicho. Et en tout cas, on est là aujourd'hui pour vous, de Melibino et Masolo sur l'état actuel de notre pays. Et voilà, nous allons développer ça avec l'homme de Dieu, Papi Kilolo. C'est avec lui que nous allons entretenir tout au long de cette émission. Ça a toujours été un grand plaisir de savoir que vous êtes là nombreux en train de suivre cette très belle émission. Alors, merci de nous faire confiance et merci de rester fidèles. Je remercie tous nos abonnés de Mamol TV, sans oublier nos partenaires. Là, je vois mon vieux Pichou Diasakou, mon vieux Roli Kazadi et Madame Nouchka. Bazaï Belé, vraiment, on va soutenir Abisso, on peut balandaka. Émission Abisso avec beaucoup d'attention de partout, un peu place aux alliés. Topesibino Penza Bambote, Spesibino merci. Ne passez pas sans laisser un jamais non plus qu'au beau salaté, qu'au s'abonner à la chaîne Abisso Mamol TV. Nous avons vraiment besoin de vous pour nous faire avancer dans notre travail. Je vous rappelle encore que je suis avec l'homme de Dieu, Papi Kilolo. Papi Kilolo, il est vraiment toujours meka ko betali solo sur l'état actuel de notre pays. Ndengeni nezo les quatre, comme on appelle pasteur, comme on kota marambango ya politique. C'est avec lui tout à l'heure que nous allons découvrir tout cela. Et il est déjà là avec moi. Bonjour, pasteur Papi Kilolo. Bonjour, maman Rite Molicho. Bonne santé, pasteur. Non, santé, ça va. Dieu nous fait grâce. Zambazo Batela. Donc, santé, ça bien, quoi. Vraiment. Bon, merci beaucoup, et pasteur Papi Kilolo. Alors, Nalinga Kitozonga Mouamke, c'est vrai que c'est déjà passé. Mais quelqu'un qui a été inaperçu, il y a le 30 juin. Le 30 juin. Bilan est négatif. Ça le cola Moutouakoli a coqué 60 ans, c'est le loté. A sali 60 ans, donc on passe vie na yo mobimba. Ozo bunda na kaka ndenge nini o côté les wapi. Donc 60 ans na biso ezaka ya mbula. Ezaka ya ba chiffre ba kisami. Mais en réalité donc to jouir tout ça que jouir na yangote. Malgré 60 ans que ça s'est fait, non? Mais autant là, ils ont le col à Moutou, oyo à coquer 60 ans, mais à souffrir. Yo sommes Moutabon a fait anniversaire. Moutabon a fait anniversaire. Mais autant là, anniversaire, mingo to mon anniversaire, mingo to mon mukili ao. Tant Moutazan n'a pas positionné bien. Oh, notre papa fête ses 60 ans d'âge. Notre maman fête 55 ans d'âge. Vous comprenez, tout le monde a yango. C'est-à-dire que Moutou pas ça bien. Mais combien de mamans n'ont pas fait ça mboula wana ba fait rater. Ba fait rater parce que talana no kokisi mboula wana mais on la na carton. Au kokisi c'est 60 ans mais ozo vivre na do kokisi 60 ans olia Thomson na kwanga. Ndé Moutou so lalela. Moutou bongo ça ko fêter 60 ans. A fêté 60 ans. Donc c'est-à-dire que 60 ans d'abisso, bilan est négatif. Ils sont négatifs pour peut-être un nègre, peut-être tout ça, tout ça, il y a beaucoup mal à monter, ou n'habiter ce qui est volonté ensemble.
mais ngana loba ngo mingi balobaka ete bon peut-être nzamba sungi kaka biso nde na ba dirigeant ya malamu te pour na to sepela paix. To sepela paix na 60 ans na biso parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça payer belé, et ça coûte na 60 ans on a indépendance. Mais ce que tali vie na bango na ya biso au moins la différence. Mais biso 60 ans wana et ça le rôle la ya bambula rande bakisami. Mais en réalité vraiment ce que tali bilan vraiment bilan ça passe. Bilan ça vraiment négatif. Voilà, merci beaucoup. Tolandi, discours, il y a chef de l'État. Hein, alors, il y a 30, il y a fait Nabiso, il y a 60 ans, il y a l'indépendance plutôt. Tolandi Ango, étant qu'un compatriote, pasteur, pour au juger discours, il y a chef de l'État. Parce que, non, il devait parler comme un président, mais il a parlé comme un combattant. Donc, pour au juger, discours, on a chef de l'État, Salaki. En tout cas, merci pour notre discours. Wana ngana zoloba bona ngai ça n'engage que moi. Discours wana mamarit et un discours ya kitoko ngana yoka la discours wana te. Mais ce que na le batimi le bakolo que non et ça pour peut-être fanatisme et tout ça non. Chef de l'État atali discours wana zaki discours mo so otali babilo aso numéro na discours wana. Et ça biloko c'est côté. C'est-à-dire que même yé mokopé et là on attend ko lobawa même yé mokopé azo lela. Alors ça la discours wana azo lela. Aotala mboka ajo mboka kokisi ajo indépendance kokisi na réalité on mboka so vivre et c'est différent. C'est pourquoi il fallait qu'il parle le chef de l'État. Il fallait pas ça discours à Trump. Il y a ça discours nani mais pasteur ils appellent menacé quand même et ça menacé pour mes alliés to le bara makambu nyonso ndenge ezali mama soki ozana problème na vie lo ba yango ko sala semblant te yo zo bela o sala semblant ko kufa non. Si malade ba bomba yango te malade ba ekolia yo malembe timgolo ko bambo na sile ba to comprendre bongo yo bela banda kala lo bakate et ça le yo yebi ke mboka na ngeza bien te siko ça la discours mo esengo que non bon les Congolais très chers compatriotes bon moni to comme na 60 ans en tout cas nous il faut to fêter non il faut rappeler batou que 60 ans auto commis tala bisika to uti malgré biloko wana biloko tel numéro ko abina bosani yango te litso pe na zanango na kotika yango te parce que ya kutine mboka déjà ya zumboka to mboka c'est ba 58 ans non ba 58 ba 59 ans on se comprend ya kuti mboka bongo et ça ko yo bali mobali na 59 ans bali na vie bonga te mobali mo bali yo bongo siko yo comprendre que eloko boma mobali o vine bonga te eloko sala que vie mbali yo bonga te c'est le hotel obito hotel na mbali wana obiyo do banda kala nyo sono ba kateke eloko boma ko yango parce que bali yo na 59 ans mais yo ko découvrir siko réalité que ah mais on sera na yo na makoki nyo so pe ko bima lokola baninga mais comment obimate siko muta bongo moi si ya bongo so ko tina libala ya mobali ya bongo yo ka so sala ko basi nyoso au vent de croiser les bras bien beta discours la basi nyoso au beta discours na yo fait ça là et ça menace te nga discours na monaki yango donc à rêver ka conscience peuple congolais pour la peto ba ke biloko mingi esalema abosani yango te parce que parfois quand ça le chef de l'état bosani ba mbele ma rappelé biso et le hôtel na bosani na bo ndeko lo ba pour la polémique et le hôtel bo ba tek na bosani na yebi yango likambu tel na yebi yango combat na ngai na kotika yango te na okena yango jusqu'au bout donc cela veut dire que tango salaki yango bato mona ngo menace bato ba se sentir piqué c'est lui qui se sent piqué on va connaît l'affaire. C'est-à-dire que Mouto se sentait qu'il a lésé et ça Mouto yo bon Monique non biloko basolo bana on dirait fait des comptes flèche on kotala ngai. Vous voyez tellement abotami na Kinshasa mais abotami na Gombe abotami na Kina abotami na Gombe abotami na Ngaliema ba masene basaba na Gombe na bana ma campagne atanga na école belge atanga na ba Aurore ba école ya yebana ya kitoko wana siko mwana wana lelo ko 20 ans ake ko continuer étude na poto ozobetele réalité ya Kinshasa ndenge zalaka auto de faire les papiers moi non au sama elete nde batu mususu basana mboko ndenge wana ba sala semblant mwana wana ko la kuna mema ekana ba quartier na biso aya ba Kitambo mema ekana na ba Bandal mema ekana ba Selimbao mema mwana a vivre réalité mboka oyo a changer langage pona ye ebi ke vie za bongo vie za Gombe école za Aurore mais ebite ke semi 4 pesali ebite ke saint ce qui c'est nini wana bilokota ezali mais il y a des Aurore amona ba école Molière sur école l'habité ba kombo mami ko lebele ne ya yebi donc ndomona batu mususu soki olingolo ba makambo vérité mboka ndike so marché c'est comme ça lingolo bati mama mboka zo bela ngana zo bela na lo ba maladie na zana na lo bati
Tous le bango pour la bande de Moussou Bete Baroyoka, na bateau baza sur quoi en place. Bateau baza na pouvoir en place. Ba comprendre que tes bateaux, il faut pas changer langage. Bateau, il faut dorénavant, bon, féliciter Bisso. Donc, pasteur, Nangina tu n'as pas mouton encore. Donc, bateau bazan a pouvoir en place, c'est que ba oko kamakamte, ba osa elo wote parce que nous avons une déclaration encore il y a pasteur Dalo, a outé ko sala et lors kaka il y a 30 juin on a un jour il y a prédication, il y a une occasion il y a 30 juin dit au fêta qui fait l'établissement à l'indépendance, pasteur Rola Dalo, il faut bien préciser, le pasteur Rola Dalo a lobby na prédication na yé que et pour na yé et qui est en train de vouloir placer l'état de droit. J'aimerais le dire avec toute l'humilité que je peux avoir. Chaque fois que je prie pour lui et pour notre nation, deux pensées fortement dans mon cœur. Ça va peut-être décevoir certains, mais je préfère le dire. C'est ma part de vérité. Elle est peut-être partielle, mais je la partage. Nous ne connaîtrons pas le véritable âge d'or avec l'actuel président. Ah, ça vous choque, je préfère le dire. Mais deuxièmement, je crois qu'il va remettre les trains sur les rails et il va lancer la machine. Ce matin, ce jour de ses 70 ans, 60 ans, je précède tellement ça vient dans ma tête. Dieu me dit l'âge d'or commencera avec celui qui viendra après l'actuel président, mais atteindra son point culminant au président qui viendra après lui. Il me dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, Roland, prends rendez-vous. L'actuel président va-t-il rester après 2023? Seul Dieu sait. S'il a un deuxième mandat, peut-être qu'il ira jusqu'à 2028. Mais après 2028, vous verrez ce que Dieu commencera à faire. Il va relancer la machine. Et je le crois fermement. Ce qui est sa bataille aujourd'hui, l'état des droits, la justice. Il a fait plusieurs priorités, mais je crois fermement. Ça, c'est sa partition. Excellence, jouez bien cette partition. Allez jusqu'au bout. J'ai tendance à vouloir vous le dire avec tout le respect que j'ai pour vous. Tolanti, pasteur Rola Dalo, la prédication a eu le 30 juin. Pasteur Alobi, la RDC ne connaîtra pas son âge d'or, hein, avec le président actuel. Il a parlé de l'âge d'or. Bon, je ne sais pas l'âge d'or en gros, et comment traduire ça, ou bien c'est biblique. Donc, d'après moi, je ne sais pas. Congo est quoi avancer, c'était un président au Tozana et Siko. Mais plutôt, le président Oyakoya, c'était ça ses propos. Na ebito pesi pasteur raison na maloba o alobi parce que yo moko zo utikoloba ke batwali ba sosebe yakopola mboka ils ont marché bien té donc avec ba propos ya pasteur Roland Dalo. Toko pesa raison. Non bon moni merci pour la motuna na mamarit. Na ko solo moko moni ba passer quoi ba passer Roland Dalo baza batu moko pour na ko capter message na ye. Il faut ça la paix esprit na yo pesa la likolo et ça l'aiguiser comprendre pour nous capter message à Roland Dalo. Nous avons pas mis même discours à chef de l'État en place notre président Félix Antoine Tshilombo hein même discours na c'est des pages exact que esprit nous sur terre à terre nous devons capter facilement hein parce que era bien esprit terre à terre esprit nini esprit oyo avant on a mona neka fufu ya mona neka lipa mona neka kwanga. Mais il y a ce que alors mingi pour la bateau yo hein bateau basali kolo ba capter c'est pour les grands esprits donc dès le lobby on est passé là dans le temps à tenir et loko à lobby loko wana à lobby loko très capital nga a ça raison même il y a chef de l'état le banc na émission je crois na radio moko ya mboka oyo aloba ba loko wana habite que ya yepo na komisa Congo loko la sokinité tant on lobby que son âge d'or c'est à dire que Congo est comme États-Unis pendant que le président Félix César président. Vous comprenez? Est-ce que dans 10 ans, comme ça, Congo, États-Unis, dans 10 ans, comme ça, Congo, Afrique du Sud, dans 10 ans, comme ça, Congo, la France, le personnage d'or, donc, président actuel, a comme ma Congo, na dimension directement, mais il a servir, à poser un fondement. À poser fondement, comme ça, il y a un tonga. L'apôtre Paul dans la Bible. Nous avons posé des fondements comme un sage architecte. C'est le mot employé, je crois, version dans Actes des apôtres, si je ne me trompe pas, ou dans Corinthiens. Alors, nous avons posé des fondements. Donc, le président actuel a posé la base.
ba base tout monde ngona et ça ba état de droit hein ba état de droit et ça ba base on doit se poser bona kambe ko ya tango ba tusu ba ko ya ba ko tonga facilement donc alobaki on son âge d'or na cadre wana alobaki te que Congo donc président actuel akokokane kutu makambute non akosala mandat mibale mama Congo niveau eza na kati ya libulu. Mais pasteur, yo moko zomona te ke ba propos, est-ce que pour ba propos bon un homme de Dieu peut tenir ce genre de propos? Est-ce que ça ba propos moko ya révolte? Non. Et là pourquoi un homme de Dieu doit dire la vérité. Moussa nanza fa le beloko ya so mona ndo même la Bible ndo mabango. C'est veut dire bando ko fa na Bible c'est pour la vérité. Akoloba no vérité. Et ça lokola Jean-Baptiste alobeli nani roi Hérode. Alobi était moi so ça na yo wana eza moi si na yo te. Alobi ka vérité même si ça lui a coûté la vie. Mais alobi kaka vérité. Vous comprenez? Moussa Nanzambe faut tenir ba propos ya bongo. Parce que ba na kacha rêve. Tout ça na nombre, tout ça na genre ba fanatique mususu ba na kacha rêve. Parce que quand c'est ndenge président actuel azali, c'est-à-dire qu'il a comme ça Congo États-Unis. Même par rapport à son âge, même na biso nyoso au point na Congo comme États-Unis, peut-être ba mususu to ça pas invité. On ne sait jamais. Au moins Nzamba sala miracle. Au moins Nzamba sala miracle. Mais niveau mboka ODG c'est côté na libulu pona ko bimisa yango ko stabiliser yango il n'a pas sonné l'exemple ya lipa tout ça na mboka oyo lipa ya problème papa bimisa soki maman mokolo nyongwa lipa tout ça na mboka oyo ça na niveau wana siko comme ça Congo dans 10 ans lokola États-Unis au moni loko lobaki alobi loko moko très capital na ko biso maman même na Bible roi David azaki roi oyo peuple na nzambe aponi ba tche wana mais David a commissaire Israël na son âge d'or. Il y en a aussi surprendre yango. David a commissaire Israël na sommeté. Moutemara Israël na sommet ça Salomon. Bible na temps Salomon or comme même na niveau ba le kota yango. Donc ba to le kota or. On le kinze do or comme na ndaka mutu nyonso akomena eloko ko sanga te sa or. Mais pendant règne David il connaît ça la raté. Mais na règne Salomon il connaît ça li. C'est que David a gagné rapport na ko sa Goliath. Et là on se koyaka au salon rapport na et ça mission David a ko signé Goliath. Abundisi ba Philistin, abundisi ba Moabite. Vous comprenez? Abundi ba guerre wana. A posé ba fondement. Tango Salomon a livré guerre ba Moabite. Salomon abundina ba Philistin. Salomon kutana Goliath. Aye ka bandi ko poser ba base. Ndelo ya lobaki. Mais David a sa moko ya ba roi oyo a fungolé une grande porte pour Israël et Bima. Tango Salomon a bandi ko poser sur ko ba fondement. Salomon suka bandi ko tonga. Bible bi renommé à Salomon était nati na ba Éthiopie. Autrement ba reine de Seba ba Rolanda Salomon likolo ya sango. Ba ki roi moko za kuna na Israël danger. Mais pour ni ba reine na période de David ba landa David. C'est pour vous dire que même les chefs de l'État actuel azana mission na précis o ya rosal. Peut-être mission wana ni mission ba ninga mi ba sala kiti. Maman, pour na to comme le ba pasteur, fallait qu'il soit kufa. Hein? Il fallait qu'il soit ya akufa. Donc, il fallait qu'il avant que payer ce pas ya, il fallait que Jean-Baptiste Saya, le précurseur. Abongi sinzela, oyaye abandi sko ko bâtir. Donc, yepé azabongo. C'est alors ben on est na cadre wana. Mais alors ben on peut être sa prophétie. Alors ben il le matanga na quelque chose me monte. OK, si je ne le dis pas. Et puis le but que ceux qui na lobby yango, na bi que scandaliser ba te belé. Mais je dois le dire. Donc à prendre risque wana. Ah bien que se pèse ba te belé. Mais je dois quand même le dire parce que so matanga na motema. Matawana yango des prophéties. Oui, bon, c'est ça aussi. Ba ben ngo, monsieur ça ba parole de connaissance. Hein? Et ça prophétie, et ça parole de connaissance parce que prophétie ça va anglais belé. La parole de Dieu c'est une prophétie. Hein? Il s'appelle prophétie. Mais elle a le bien que moi je dois le dire. Bon, il s'appelle sous forme de prophétie. Mais et là on est te retient en anglais la prophétie parce que même yo e biango. Même nous so e biango que Congo n'engé total. Est-ce qu'il a 10 ans on a vraiment Félix akoko président Félix akoko quoi atteindre ba niveau tel. Est-ce que dans 10 ans maman tout ma caméra na c'est so ba des mandats parce que dans un mandat moko deuxième mandat Congo mbala mo to Afrique du Sud. Te ndo moni ba base ba poser na ba fondement ba so kanga na ba détourner ba so kanga ba ni so ça ko poser ba fondement ba état de droit ba boyer anti-corruption vous comprenez wana nde ba base ba so poser pour na mboka ebima mais c'est pas que bon et ça la prophétie tout comme ça on peut la prophétie na cadre wana.
Voilà, merci beaucoup, fidèles abonnés. Restez branchés, hein, veuillez regarder cette émission jusqu'à la fin. Et je sais que cette émission va faire plaisir à mon vieux Zico Mandangi et à Claudia la star. Hein, pourquoi pas à Dorcas Molicho et à Naomi Chouma. Je sais que vous nous suivez avec beaucoup d'attention. Place Bozali. Restez toujours branchés. Nous allons continuer avec notre pasteur, hein, Otozanaï Awa Papi Kilolo. Pasteur Papi Kilolo na Zongelio. Ba marché l'équipe tellement ba marché l'équipe population a comme exposé population a comme exposé to comme sujet la bi ya ba marche na bino tozo kufa ba nombre de blessés. Qu'est-ce qui se passe pour betela ki biso li solo ya coalition bolobi FCC na UDPS baza coalition, mais pourquoi UDPS zo telemela Rosar Malonda? En tout cas maman Marite mon tour on a bon nakolo bandenge nini ba marche wana ba marche na lobaka eloko moko souvent na ba émission na biso ki musuneleki makasi bali yango na mbeli soki musuneleki makasi bali yango na mbeli, c'est-à-dire ba marche wana ezapeka peut-être pour na bonheur na biso un jour bato baso kufa na ezapeka ba ezapeka ba martyr parce que eloko nyonso te ko obtenir yango boye na pesi exemple ya Bible awa ya Yesu pour na tokoma eloba chrétien fallaki sacrifice Yesu yemo ya mi pesa mbeka pour na tokoma ba chrétien do bande baso kufa wana en tout cas to so pesa ka ba condoléances ba famille ba kufeli bande ko na moment là parce que nga moni beza ba koro ngo te mena zoka ko na bato ya ba soka déjà muso ba publier yango na ba Facebook na ba réseaux sociaux bon ero tala yango bibo peut-être muso parce que to mona ba jemo ya muto kufana na kisangani ya ba tutena mutu ka yo chemba la mongo na réseaux sociaux que no akufaki na marche biloko on a payé salema mais ceux qui bakufaki en tout cas tout ça vraiment de cœur na ba famille oyo bakufeli nzambe vraiment a consoler mitema bon mais ma marche wana maman ezaka pour na bonheur na biso bien sûr les coalition mais liba les arabongo non pas ni bitumisa na ndako papa na maman eza biloko mususu boyokani te. Donc c'est-à-dire que papa le baki boy maman asa ko obéir na côté soit maman le baka papa asa ko obéir na côté, c'est-à-dire créer des ordres. Bon choix wana Rosal Malonda na habité tant otuninga question ya ke to so mona ba marche otuninga kamba ya Rosal Malonda non. Oui, la tuni Rosar Malonda to moni bat ba marcher contre choix na ewana bat ba boy Rosar to moni pe IDPS pe ba on pe ba marcher ba télémeli en population pe abimaki a télémeli choix wana ce que toujours ngato e ba Rosar bazo boya choix na pona nini parce que bon baba keza coalition na kati ya coalition ndo lobi bango non bazo bango na bango boyo kaneza la tesco population comme exposé mamaris o lobi lo moya bien obisa coalition depuis par exemple que ça quoi libala o mena libala nege sana so bobalani parce que nege sana basana ba nouveau marié tu sais ko FCC na kacha basana ba nouveau marié na basali 50 basana ba nouveau marié ça dit que na kacha so ba to bala na sika na lobaka eloko moko souvent mais ça na biloko oyo moi c'est kana mbali ya kanango moi c'est kana des sacs na libala moi c'est kana des sacs moko ça invisible et mon na raté na sac ça invisible ça na bilamba ba sapato na ye ba muscarpin so ko la ba sele ba benga biloko na ba muscarpin ba tira biloko na so ko sac oyo mon na raté moi c'est tika na porte na ça pese exemple na ba mission mosusu atika na porte oyo mon na ninda ko tinango c'est dire que moi tango to cette coalition yo tira biloko na musu na mesa ba biloko musu bombi yango libanda soko babiloko wana tango soko tsango na ndako yeba ke soki na ndimi yango ekoti soki pe na négliger yango soki pe na boy yango ebimi osongi sango libanda ça ko la mwasi lelo bali dès que boza bo fa na ndako moko oya na style no ya kolamba retard hein déjà na ndima na style wana siko c'est-à-dire que mukolo on a ko style wana obi ke ko la problème na ndako donc c'est-à-dire que eza na biloko mususu ba choix yo ye nango soko ko tsango na ndako eka muninga boy yango bimisa libala eza bongo eloko no memelinga lisusu oyo nalingi yango te bimisa ye ata mwana boteki libanda soki mwasi aboyi ngala lingi na mwana wana te soki lingi na fana ndako mwana na yawa te esili bimisa mwana na tsheta na famille na yo c'est comme ça bateka mwasi na zama be peut-être la monique yena mwana na bakoyoka na te donc soki moninga aboyi le bike bimisa ngo libanda parce que choix wana to lobana mama ata ba lobaka ta yo moko obike choix na mwana yonga eza na problème pona ba député na biso nan ba député parce que ba vota quitté ba présenter bango mutu na habité ba image ngana monaki wana oh non c'est déjà voté on laisse on ne vote plus oh il y a pas de faute il y a pas faute c'est-à-dire yo siko yo comment ozo yana na likambo na yo o imposer yango mbala moko bon ngana zo lo ba iloko moko etango lobiki olobelo mo malamu obi IDPS na population c'est que la population monique peut-être choix les amabe ceux qui choisissent amabe botika yango bo proposer mutu mususu ndo moni lokana so créer ba marche ba bato baso kufa parce que peuple lelo mamarite peuple lelo alingi sous bêtise.
Ce va proposer mutumusu soana qui abimi na IDPS FCCP boye marche monte que biso ba population bo cha biso wa. C'est-à-dire que soit tokoluka mutu asa naître. Toliki mutu asa naître. Maman lingi mutu te papa lingi yete. Hein? Toluka siko mutu moko asa naître. Asa ni na famille ya maman, ni na famille ya papa. Boluki mutu moko ya bongo bocheye. Et pour ça c'est faisable. Et pour ça même dans mariage, même dans mariage pour et ça coalition la coalition. Donc c'est-à-dire na phase wana. Ceux qui comme na phase wana que IDP ça PCA et que bango pe balingité. Ningo tiko lo bana. Bon, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que boluka siko mutu moko asa naître. Boluki mutu moko asa naître boche wana, bino so porter choix sérieux. Hein? Bino nyo so bino wa 50 50. Bon ça va, quand même il y a ça passable. Allez, a memi à côté na musala na ya bandi musala, imposé tout. Donc c'est comme ça, exactement que ceux qui ont un moutunaye parce que les longs en bango, ceux qui les lots ba imposer kaka choix wana. Bako bato ba kufi wana. Tout ça la sérieux. Parce qu'il y a eu des morts, ceux qui réellement bato ba kufi, il y a eu des morts. Et puis marche wana maman arrête. Et c'est limika na mbokote. Ya mbushima ekutu ya danger. Ya katanga kutu donc kolobate. Na goma kutu zalaki donc benda bika. Ce que to lobake nini. Et ça IDP c'est que motivé bato. Non, c'est-à-dire que même na ba Congo, et le on est salemi na bandu nuku na landia on a butu. Na bandu ndo salemi ya ko na télé sous. Donc c'est-à-dire que partout bato balingi choix wana te. Bato ba komoninga bimisela so mutu peut-être dans les néants, mutu mo naître aya atambuse loko peut-être bango ba yebi pourquoi baso linga yete. Bato ba pourquoi baso linga yete peut-être azana na passé moko oyo bato so sepela nango te. Passer peut-être à Rosar et ça plaire na batute. Ne bato bino vie passer à mutu oyo. Maman ezana mutu so moi je me suis pas lingué makasi mobali était pour na passer hein. Oui bakango. O lingué tellement trop. Mais bando betro ka passer na ye o tiki payer. Ah petro ataki. Avec fera bala na kata mwana wana. Mais nde mabe ye penza ba passer mususu ça la ke basi ba balate. Donc c'est un peu ça. Ba passer mususu et bon ba bala. Merci beaucoup, Pasteur Papi Kilolo et Tomoni. Na marche wana bapandi pe église ya Pasteur Sony Kafuta. Quel rapport aux ezali entre Rosar Malonda et na Pasteur Sony pour but to marcher contre Rosar Malonda choix ya Rosar Malonda mais beaucoup une église ya batu ya Pasteur Sony Tomoni population beaucoup église. Bon, maman ritengala belo mo moni ko bake bokei hein. Bokei ça ka. Pardon, OK, to chabisonyo so ba population parce que population pe en majorité ba marchaki. Voilà, bon, bokei wana peut-être chine biso na kata population mais ngala kenda kité. Hein? Na solo bananga kaka. Yo pensais que passer Papi Kilo la zala kité. Oh, moi on a bon déjà yo wana to kangi déjà. To ke no landele pour na bokaki église à Pasteur Sony. Non, de ça dit que ngai na kenda ki na ngate. Mais na solo bande bato bakendaki. To bato basaki na marche. Hein? Pourquoi mes alliés qui bon, on a apprendre le loko wana et ça l'enga passe. Église, ceux qui ont au soin na pasteur ko no bouge église té. Banda ta carnae. Et on a appelé ça conseil, on a vu que pasteur benga car mingi peut-être. Mais na baso so za problème na pasteur que nous s'apprendre une église té. Luka ta mutu kana panzango. Parce que église wana oyo zo panza wana, ba membre ide pesa pasa wana. Église yoso panzawana ba membre ya FCC ba membre ya PPRD ba membre ya Palu ba membre ya MLP ya ba grand frère biso Frank Djongo et ça basawana ba membre ba parti politique belé basawana. Donc église comme édifice et ça na problème té to ça prendre une église té parce que c'est l'individu mutu ndako za la salle erreur parce que mutu l'erreur est humaine o ba lo ba na français l'erreur est humaine mutu ko commettre ba erreur sans embêter. Mais qu'on s'apprend de l'église, on acte qui sont condamnés. Parce que dans l'église, on va sangana, on va penser parce que pasteur n'a pas ça qui bouille. Mais on a reçu le remoko. Il y a le remoko, je crois, dans le livre à Jean. Alors le prince de ce monde vient, mais je n'ai rien de lui à moi. Oui, pourquoi il se le remoko? C'est parce qu'à mi monagi que Satan a été le kanga côté le remoko te katsinangai. Bilo comme ce que mon tout subir le bilo peut-être pour n'a to kota na monde ne fallait pas to kota. Hein? Parce qu'on a un cadre de l'église, parce qu'on a le grand frère, le papa na biso, un individu, le un individu, tu as un cadre de monsieur. Et on a le bas, papa na biso Sony. On a le cadre, il y a une église. C'est-à-dire peut-être, on a habité et l'on y a qu'un salle. Autre chose qui a posé signature pour na choix ya Rosar Malonda. Des places oyo, ba suspecté et le koana. Malgré tu condamné acte de l'église. Mais tout qui a monnaie on les réseaux sociaux. Bah le bien posa qui signature par yende muta suka oya aposa qui signature pour na choya Rosar Malonda. C'est que tant que batu bazoya na marche.
yebake eloko nyonso ozokutana nango ke eza na indice marche ezaka bongo soki ozaka na indice ya problème bango bazomarchele okomonaka moko abwaki cri oka ye pa azalaki bango so bakei na kati ya masse ame ezalaka te la masse n'a pas d'âme donc c'est à dire que moko na bango ndo mo itaka banda ko yaba moni loko wana ba s'apprendre mais aposaki signature mais fallait qu'il débatte avec l'église. Il fallait que motoka il y a passé Sony batte avec l'église parce que l'église moi je condamne ça. L'église tout le monde a été belé soit comme un pasteur ou bien un pasteur dans président équipe mais il l'église. Oh mais l'église ou on a besoin que dans la bande on a ça qu'on a. Église et 5 sarabat nyoso église a tendance te mutako kine ko bima. Et ça quoi le évangile. Ata ba sali ndenge évangile ko bebaté pourquoi? Évangile c'est Christ lui-même. Hein? Mutunda ko bebisa. Mutunda ko un faux évangile. Mais évangile en soi et tikala ndenge nzamba tikango ndenge bible moni bible ba livre tout beaucoup modifier constitution mais bible banda ba salango tilelo ba bakisa raté ba longola raté donc c'est un peu ça donc papa na biso na ceux qui ba ndeko s'apprendre l'église na ye rien que parce que a posé qui peut signature na ye nde bato bakendaki mais ngai na confirmer yango te na moni yango bi a posé qui signature na ye nde bato ndeko s'apprendre na ye nde biso que tango yeso lobaki le précédent de vie je n'ai rien de lui. Donc c'est tant que baye ba kuti ke indice na bango ezali basali action. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup pasteur Papi Kilolo, za pasteur, aux hommes de Dieu. Na linga na tuna oyo conseil nini vraiment yo ko pesa ba collègue na yo ba pasteur. Tobi ke pasteur azawana pona kote ya biso maloba nzambe pona ba pa bongo la mitima mais tozo mona lelo pasteur Kingani ya zana MTFCC pasteur Kingani ya zana MTI de PS ba pasteur ba komi ko bima na bible ba komi ko kota mingi na makamba politique conseil nyoko pesa bango za nini pasteur. En tout cas maman au moni conseil on a ko lobe na bandeko ezaka te bon tout ça na ba sentiment à part que ça la pasteur aux en âme, aux en corps, aux en esprit. N'est-ce pas composé dans 3 éléments wana. Corps, âme, esprit. À part aux la pasteur, c'est-à-dire que tout ça batou. Hein? Na kati esprit de tout le monde nzambe. Mais âme azaka sentimentaliste. Na kati âme do mona o pasteur alela na ye imana fort. Asa pasteur mais alela imana. C'est-à-dire que âme ça place ba source ba émotion ba sentiment mais ngala lo ba mo photo to bana ko se contenir c'est-à-dire que ko sala quand même moi différence na bande ko mususu quelle que soit appartenance na na équipe ou bien na groupe tel ya politique ko mende to marabo mo ngana na mara awa na sa membre IDPST alo ba yango na sa membre IDPST na ba to IDPST batalika ko ba ko kamwa. Hein, dans un membre était dans un combattant dans un simple analyste, c'est-à-dire quoi? Moi je soutiens la vérité. Ngana soutenir le na monique et loko lobby nango et ko bota. Ce que bota ko sala intérêt moko général. Juste pour profiter d'intérêt wana. Mais na ko bunda lit moko te pour na ba intérêt moko personnel. C'est-à-dire que nazo kende ko na pour na pesa nga ba 100, ba pesa nga moi 1000, ba pesa nga moi boye na tina poche, mais c'est que ndoko loba. Wana okomo ça la ba intérêt moko personnel. Pendant que bato bazo souffrir, oza conscient. Ya komona ndenge peuple les souffrir ils ont souffrir na kati ya misère mais yo ozo lia ba $100 ba $1000 bato parce que ba person mutuka mais kende ko lobo ko déformer vérité mais ngana zo lobelo ko so na monique par exemple muto yo vision o ya zanango vraiment ezali pona lobby Congo mobimba bato ba bénéficier na vision wana muto na ko soutenir ye wana ko jouer hypocrisie ko za la même pas église au milieu du village tant on monique vérité yango yo maman loba tant on dit que vérité yango loba ça le roi Nicodème malgré rana ye matali que te yeso ça qui m'a la vérité alandi ye donc c'est ça so on dit que koto na zo mon on dirait et so promettre et so quoi moi c'est ça asana mbali abi mi balobe mi sat ba fiancé matin na fiancé muso autant la fiancé o aya na mutu kate fiancé o aya makolo mais ceux qui na so solo la na ye na sentir avenir. Mais ça na mutuka aya na ba influence belé mais en réalité c'est comme si na so mon avenir té donc mon basi ngala ba mikolo ba moi c'est l'équipe mondiale na mayele pourquoi aso mona atale bi na kacha mobali oyo malgré makolo bato baso sekaye mbali lingana wana penza ba pesa na kombo bango benge bakansa na kacha lopango na bino mais keba yo mo mtu solo na mbali wana oso coach comprendre que si mbali oyo na so mona avenir moko meilleur. Donc, les gens balaka bato ba télé lo comme ba pasteur minene lo ba comme ba grand star pour nani la balle hier déjà monaka lo ba monaka té donc c'est un peu ça surtout soutenir ande bongo mais bandeko oyo
bazo soutenir pour la poche pasteur oza pasteur lokola ndeto sela nzambe musala kotuna ilanga na nzambe o soutenir mabe parce que ozo vivre o soutenir mabe ozo ngako sacrifier peuple ya nzambe pour na propre intérêt na yo yeba ke nzambe azali nzambe mukolo peuple non azomona yo nzambe mukolo batu nazomona yo yo muto peut-être nzambe a établi lokola chef pesa batu lumière babengi biso que nous sommes la lumière du monde to il faut to pesa batu to éclaircir batu ezate que aux mensonges au voilé yango on comme ça en vérité non parce que oyo batu bazomona eza mususu mais oyo lingote ya biso eza mususu parce que ceux qui conseillent na komema eza yango wana même na kati l'église faut que to changer évangile mamarite to changer évangile comme penza que to te ya batu l'amour du patrie évangile eza bolingo te ya mutu amour du patrie côté ya mutu kaka te ke okana lo baka souvent côté ya mutu kaka te no qui est derrière ta souffrance mabala mususu bato zobala na kishasa wate bazobala te parce que azala célibat azobala kaka pona musala nde zate ndi lo vandi c'est célibataire tina âge 45 ans mukolo to kosambela pona mboka ke mboka fulu ki misale ye ba célibataire mi ba sambela pona demo célibataire ba sambela sauter donc bandeko tolanda moi eto ke loko na o nangaki o mamari atuningai c'est-à-dire que ceux qui tozo sala politique sala ngo na sens moko positif hein kokendete parce que balaki omutuka balaki ondaku ceux qui pona bon en tout cas tozali libanda ya parole de Dieu. Vraiment merci beaucoup menamoni nalandi ndingo lobi pasteur est-ce que nandila mutuna mususu wana ndanga bakisa wana est-ce que vous pouvez affirmer biso ke ba pasteur pendia solo baza na mboka o RDC na mboka na biso Congo pendia ba pasteur solo bazali po naza na moi fuite moko ya vidéo awa nalandi pasteur Denis Lessi hein pasteur nangek na tuna yoza d'accord na pasteur Denis Lessi. En tout cas maman Rit eloko lobi wana ezelo moko bon naza na ndeko moko pa atasenga image wana. Bon, moni ba question bon ba question moko piège. Ba question moko faut ça aux très cause la vraiment prudent na ba question wana. Mais ngana ba geloko moko tanga lobi ke amonika pasteur moko. Atanga ki pasteur nini? Muta famille na ye non? Atanga membre famille na ye. Peut-être pour na ye nde ba va une place moko, mamona ka conduite na ye atalaka amonika non vraiment so respecter azo pardon, aza pasteur ou aza ko obéir na foi ya Nzambe. Mais là on a ko bisa batu eza boye. Omoni bato baso cela omoni question tuninga ozela na sitiro ka pasteur ba na TV ba pasteur ba yebani mais na ko selo moko omoni mukolo o Eli atikala ka ye moko atikali ye moko abisi Nzambe abi je suis resté seul bato so ba abandonné yo na tikali ka ngamoko tala lelo Jezabel alingi a otenga vie c'est-à-dire quoi pona Eli misu na yesu na bato ya monaki Nzamba lobi ki t'a dit que tu es resté seul il me reste encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Donc, au moins, tant que tout le monde va passer au Bayebani, et ça n'a pas vrai serviteur. Et belé dans Boka Oyo. Mais Bayebani n'était. Ba vrai serviteur, c'est belé dans Boka Oyo. Peut-être que les gens qui ne kowana pour le Bayango wana. Ba vrai serviteur, on va servir Nzambe en esprit et en vérité. Ba za et belé dans Boka Oyo. Pour me dire que Bayebani te, baleka na TVT. Ba vandi mais ba servir Nzambe na bango bien et puis na motema mobimba. On se comprend. C'est-à-dire que, donc, il y a des vrais serviteurs. Donc, à quoi le bâtiment, bon, je vais citer Roland Dalo, je vais citer Pasteur Marcelo. On comprend? Pas la bateau. Je cité Pasteur Marcelo, tout nasi. Je cité Nani Moussous, je cité Pasteur Marcelo Ebele. On se comprend. Je vais un exemple à toi. Je vais citer Bongo. Je cité Roland Dalo. Il y a pas le bic, il y a pas de choses. On a demandé au monde qui est serviteur, mais na qu'à moi, na la réalité, oh, il y a un andako. Baya ko yebisa ngai tala kuta salibu ngai biso zali ba milieu mo santu na milieu mo santu te na unité de mesure te obi ngana oza pe na douter mais ngo zala pe o sambelaka ngo zala pe o sambelaka makasi ko lekata ba serviteur de belé donc c'est dire pour vous dire que ezana ba serviteur peut-être yo sanoka ko zala ozana na uniforme ndimi mais ezana ba serviteur de Dieu bien les vrais serviteurs basés belé na mboka oyo o ba fléchir na genou te devant balle o ba céder na noté devant quel que soit niveau nini ya corruption ba cédate baza ebelé problème na bango ezalinde ke ba yebani te ba dans l'ombre mais moi ko citer bango boye wana Nzambe yemoko o ya sondaka mitema ya bato nda yebi mais mutu ali kana TV abiso ke nonga na ba vrai serviteur tel en tout cas azokosa mais bazali et là, baza ebele les sous ebele donc c'est un peu ça.
Merci beaucoup, pasteur Bisoto Ebi Binoba, pasteur Bozabato Bostangisaka. Et non bateau bokabola, mais tout comme on a bokabone, comme quota entre l'église catholique et l'église réveil. N'a sur Hollanda qui déclaration il y a pasteur Sony Kafuta contre l'église catholique. Hein, pour na yo pasteur ça ou qui analyse on une déclaration. Bon, déclaration de pasteur Sony ngala ko loba ete ngala ba ki na même ezaki sous les émotions, sous émotions. Ne peut pas on dégage sous les émotions, ezaki sous choc plutôt. Ça na ko rectifier ngo. Ezaki sous choc. Mbalamour a précipité sa déclaration. Hein? Au moins, il va bien aux sous choc. Hein? Aux en moral, les en bien été. Mbalamour ko leki, ok ko loba. Tout ça. Na mega Kolanda, na habité ceux qui me loba qui vraiment bongo. Hein? Qui azaro bagonde bazo ko contenir monopole nyo sauté ya population. Biso pe zana ngo pe to ko bimisa pe bato na biso, to ko relancer bato na biso pe na nzela boye pour na basala ma marche. Donc, tu confondre bandimi na ba combattante. Tu confondre bandimi na ba militante. Mondimi, asa mondimi. Ba bengi mondimi. Andimi ka nyoso. Afana na afandi wana oteyi andimi akei. Mais ba combattant za wana za déterminé. Combattant ba za bato za ba kamikaze. Ako ya ko bunda pour école, ceux qui peut pas les essuyer. Mais c'est-à-dire que ceux qui peut-être aux gens bato belé ba yoka ka yoko, tcha ba wana mulongo wana ya ba combattante. C'est-à-dire que et là on a lobby wana a déclenché guerre. Mais alors bah on est sous choc on a tué les bandeli alors bah on sous choc y a pas a créé guerre entre catholiques et l'église de réveil parce que na rana y a ça la père y a réveil na minute il y a ça président l'église de réveil a ko créé pe guerre on a été l'église catholique na église de réveil pe guerre on a peu cause la péter hein mais ce que le baki yango na zo lo bakaka que bande ko comprendre que papa le baki yango sous choc. Mais je pense pas qu'ils ont un katinaye, hein, Nino, parce que Sonia à la mouki na tongo moko boile. Bon, église de réveil, n'engé c'est liona, to bandi guerre na église catholique et ko salemate. Biso guerre na biso et zali toujours combattre bato baso mona na boité, hein, toujours combattre milimo mabe. Milimo mabe, Bible bid, les esprits dans les lieux célestes. Donc c'est un peu ça, toujours combattre les bateaux boité. Ce que le bakiango ça, le bakiango peut-être pour na kanda ou bien denga salakina no na ba émotion ana, mais ça te que et na katina ye. Parce que yo monter musala nzambe avant ko leka na caméra boye bandi ko loba, il faut se préparer yo lo baka likambo déjà population c'est yoki. Bon, moi ni bilo comme ça aussi préparer se préparer surtout bino ba journaliste. Ndebo tchaka bat na problème. Tant mon gars mutana kweli likambala moko papa olobinini. Si vous avez un candidat, ils ont dit que vous avez moi si vous avez une question. Mais la question est que vous avez un bon. Comment souffrir dans la chambre? Si vous avez tellement ça, vous avez mis sur la batte. Moi, si vous avez ça, vous avez un peu. Si vous avez un peu, est-ce que vous avez vraiment un batte? Si vous avez un batte, vous avez un maman. Sous choc, il y a une question. Je papa, peut-être bon. Au moins, en tant que moutou, au moins, moi, se contenir les athées. Tant que c'est le mieux pour les médias, au frappé. Mais ils ont rendu ça, choc caca. Merci beaucoup. Nous chutons déjà. Là, je dis un grand merci à Claudia Lastar. Hein. Claudia Lastar, merci Nayo. Et merci aussi à Chimène Kitoko qui nous suit depuis Paris. Et merci à mon vieux Zico Mandangi, sans oublier Guy. Voilà, Pasteur Papi, tu comme vraiment comme à la souka, Lilo Basuka, Naozani, la population Balandi Bisso. En tout cas, merci. En tout cas, Bandeko, Ngana le Belo Komoko, Mboka na biso et ça bien. Mboka na biso ça bien. Biso de photo lingana. Premier Congo, c'est la première Cameroun de Tika na Congo. Et ça il y a unité. Ce qui te lingani parce que ils ont là ba côté esprit moko boya division. C'est-à-dire que Muyaka alinga mulubate, muluba alinga mungala te, mungala alinga muswahili te. C'est-à-dire que to comme na moi problème moko na niveau wana. Donc ndelo ko bundisa Congo actuellement et asusuma o boité ils ont mettre sangana tout ça là vraiment et loko moko pour na ko mona moya ko barrer nzela na ba anti-valeur. Donc c'est un peu ça on a ça qui nango ande ko toyaka awate pour na parce que tu dois appartenir à la famille politique songolo. Non, mais toyaka a pour na peut-être peut-être pour na ye et loko tunenga e bandeli wana ya que l'âge d'or au pasteur Roland alobaki pour na ye accompagner yango te. Mais peut-être le temps que tu as une émission boye, tu éclaircir que l'âge d'or, tu peux exemple terre à terre, que Congo et comme États-Unis,
Donc Félix président Félix Tshisekedi a comme ça Congo États-Unis par rapport à mandat au Yazanango. A comme ça Congo États-Unis mbala mokote. Donc a posé ba fondement, a posé ba base. Lobby mutum soupé aye a continuer de mettre ko éclaircir yango na cadre wana. Donc merci beaucoup. En tout cas pour moi il lobanga ça yango wana. Merci beaucoup maman. Voilà, merci beaucoup. Et nous allons pas nous séparer comme ça hein, avec l'homme de Dieu, puisque tous au moins exhortation qu'on a parlé, hein, tout l'andango, et puis on se sépare avec lui. Oui, en tout cas, merci maman. Notre bel Moko, n'attendons que l'on a livré à Jean chapitre 14, verset 8. Hein, apôtre Yesu Philippe, apôtre Moko, disciple plutôt, à Jésus à l'obé. Seigneur, montre-nous les pères, et cela nous suffit. Donc Philippe, tant que tu as une question, Philippe a dit pourquoi tu as une question. Et cette question est très fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut tout wana. Philippe a dit que amoni yesu atamboli kolo ya mai. Amoni yesu a sécusi bibembe. Amoni yesu a multiplié mapa. Amoni biloko nyonso. Oyo bandaki ko étonné. Oyo bandaki ko donc oyo zalaki vraiment donc pona ye zalaki grave. Mais à la fin à l'obé Seigneur, mais montre-nous les pères. Et cela nous suffit. Ndeko to moni miracle ya ndenge na ndenge. To yoki évangile ya balolenge nyonso. Bazu ba verbe nyonso ya français le côté évangile. Nyonso to moni mi selekete bimi batu. Magorodo e bimi batu. To moni ba niao e bimi batu. To moni nyonso. To moni ndenge ba sida ezo sida na banzoto batu. To moni formule nyonso ya miracle. Mais to komi na temps ya oyo to expérimenter question wana, to vivre question wana ya Philippe. Montre-nous les pères. Et cela nous suffit. To moni nongo tamboli kona mai, to ndimi ko sanzambe. To moni nyonso. Mais etika le loko moko. Oh, il faut biso ba serviteur de to la kisana peuple de Dieu. C'est les pères. C'est les pères. Nyonso to sali déjà. To ça na katia ko sala. Mais eloko ya motuya ezali ya kotalisa bango père. Ndelo ya motuya to sala ngo yangwana o to koki ko sala. Ezali ko lakisa ba ndimi père. Donc montre-nous les pères et cela nous suffit. Voilà, merci beaucoup. Je pense que ça a le plaisir na batinyo surtout baza kolanda biso surtout na bana na nzambe nyo surtout hein ba monyango na mix mususu. Je pense que vous êtes bénis à travers l'homme de Dieu. Alors pasteur Papi Kilolo, moi quelques clins d'œil et puis on se sépare. En tout cas, merci. Na pesi mbote na bandeko nyonso balandaka biso mbote na famille na Mobimba, famille Kindamba. Donc nzamba pambola famille Kindamba Mobimba, mami Boupele Kindamba, Didi Kindamba, Jean Kindamba, Catherine Kindamba, donc maman Astrid de Kindamba. Donc tout ça est belé. Naroba bango nyosote. En tout cas, nzamba pambola libota Mobimba ya famille Kindamba. Donc merci beaucoup maman Rit na invitation na yo. Merci. En tout cas, na pamboli yope talakaka. Moi si kitoko lokola mama Rit Molisho, nzamba pambola, nzamba fungola ba porte émission oyo suka kaka awate et ça la ba impact et que ne mukili mobimba et que ne mukili mobimba le boko na nzambe accompagner yo. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Là, je dis un grand merci à Christian Sikou qui m'a accompagné aujourd'hui. Il était là derrière la caméra. Merci à toi, mon vieux Sikou. Et merci aussi à toute la famille Sia depuis Paris. Famille Sia, vous êtes nombreux. Hein? Rosie Sia, Sephora Sia, Nissi Sia. En tout cas, je vous salue. Hein? Place Rosalie. Et merci aussi à ma sœur hein, Nadine Geto Vanda. Il est vraiment à la soirée, monsieur Koti Boyazawa, Naotalatine, Nasuka. Et merci aussi à vous, mes très chers abonnés hein, des Mamol TV. Merci de nous faire confiance. Quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve au prochain numéro.